Le temps on a des problèmes, on a licencié aux années, mais tu finir par métier parce que métier est très important la gêne. Le gouvernement lelo, na bagalo na so rapide muto so lo pagala ko soutenir biso. To ko ça va demander belé mais to lo ba pe la chaîne le belé les cas. To mo effort mo to ba député mo permet to na ota kombote. To ba les cas pe ata ba el ba campagne ba les cas ba yi biso pe to ça mo 0 mètre ba ka ka. Mais ba bi ke no millier o ezali fila ba temsala maboko. C'est to suata mo ba tuana ta sala mo à côté au difficile ne groupe électrogène, ils ont bien, mais pas la bango, ils ont passé à l'équipe, maman qui avait coulé dans bongo, qui n'a pas fait ça, donc tu as la négociation, il faut personne sur la marque la biso. Tu as une difficulté ma casse, difficulté ma casse, il faut dollar raison mata, donc tu as son babiloko mona o, kando mona musala mukeo, écoute biso cher ma casse, donc dépense ça à soto betelo ndi maté. Donc difficulté zali dollar et mati to somba biloko na dollar o mona libende au dollar to somba libaya dollar cuir au dollar donc to ana donc difficulté za makasi biloko tout eza cher eza ya mata donc babongisela biso pena eloko ana message ali moko na kopesa ba jeune o bo sambrier na kolona lobi na bango écoutez bango trop cher. Neti babiso to sala musalo to aba yuma te to aba responsable to sala ngopo avenir yango avenir yango yo mi pesi na kuluna lobi na yo o subir conséquences l'air ya musala o eza na ngo pasi mais so mi pesi na ngo quelque temps o eba valeur ya musala ndezalaka senga passe apenza mbazara tele temps ta fanda ko saganya simba ekende tike kuna alors faut muto sala kaka moi mukia la passage c'est la longueur du temps bisusu pe bazoleka makolo komia ogunza malikola bimela mela mais tozolemba tezo biso petit ozole salaire a jezo kende yako le kola moi musala no garnissage moi lobi ozala mutu. Bongo, papa journaliste bazao les ade. C'est bon. Pour ça les ade. C'est là maintenant bien, pas journaliste bazao. Bana ko benga la mamu to journaliste bazao ko to film na no makamu na wa na sisa. Mbote maître. Mbote maître, c'est le journaliste. Kombo nani? Comment on maître Alain Zeza? Maître Alain Zeza, to kutio na atelier na yo parmi ba biloko zo sala, to moni ba kiti oyo akitoko zo sala. D'abord au bandaka ndenge nini po ekoma produit fini kiti boy. Merci pour mon tour na yo. Po ekoma kiti boy senga d'abord ko sala encadrement. Siège libende formé encadrement nango simanango au soudé ne to comme la deuxième étape to bengi garnissage ne elata elamba ne elati boy cuir ne elati boy
tomoni ba œuvre no eza kitoko oyekoli yango wapi? Est-ce que otangeli yango na classe to ezaka bo moto kaka eza makila na? Ah voilà, d'abord Moutou, Dédé, tous les gars la base de l'école, parce que là on faut aller à la base de l'école, si on ça la métier, ça métier, il est formé par la base de l'école, si on ça la métier pratique, et on est la commune à Zaboui. Ba difficulté nini okuta na nango na exercice musala? Ba difficulté ça est belé parce que toi d'abord première électricité, mon est Congo toi premier courant. Courant causé au devant de mettre vendre le courant exact. Ce que yé Nathan yé wana oza bilio sala pas toi mais sala bato za lango et c'est na sala pour ba diffuser moi mingi. Dédé toi peut ba connaître ya kosala na balabala suma pango ezalaki pa ya ngai moko na sala mo espace na ngai moko na za très à l'aise na balabala bo traverser zali l'état bon belé tozo kuta lango mais tozo bunanga ndenge nzamba sungela biso. Est-ce que ndenge osala boye oza reconnu na l'état au futaka ba impôt? En tout cas tozo ali affilé dans l'état parce que tala 0 mètre la commune de balabala principale. L'état est biso tozo futaka bilo ba taxe ba serre de futaka tozo ba culture art ezali ba environnement ezali économie ezali de ba droit l'état de futaka parce que ça ba l'état soko au futité moniki ka biloko mais que futaka ndenge l'état serre de futaka. Oza pe na ba jeune oyo encadraka awa na musala na yo combien de temps osali déjà bando bandi musala? Ah la mission ba lève moi ebele miso ba bima miso ba bangola miso ba ndinga nje ba ko ba mettre pas zo voler la marque na bango ça bimisa bango bazali miso na za bango na za mi balawa toza na bango ba to voler na bango très bien ça musala za tinga sur la bimisi moto na kanga non so mi capable na mi ça va bimi mingi bazali bele na ko be pe bango ba témoin que on va mettre la biso bazali bele bazali les élèves. Plus de 30 ans, plus de 30 ans. Est-ce que Moussala Ondo Salaka et Sungaka yo peut souvenir na ba besoin famille? Ah ouais les apenda métier na ngai ya ngone lesra libota, le tank sabana bandako, bisika pe na sala na futa ouais les en tout cas et Sungaka parce que Sungaka pendant plus de 30 ans na sala honte parce que ya ngone za vie na ngai, ya ngone vie na ngai mais ça va. Ça va. Pona roteka siko bosala ndenge nini ba client bozana ba contact na ba client to aleka kaka soit sepeli a telemi asomi. Bon ba client bazali ba client fidèle bazali mais qui chasse les aboyés. Ba client fidèle mais bazali mingi te par rapport ya terrain to komela. Même si ba les kinza ba passager bazali amoni ah iloko ça bien là ba norme sengela ya tali. Ce qui apprécié ya sepeli si to sali masolo ba les kinza la bazali o basoma ba bazali ba client fidèle ba bien partager téléphone ba poto ba ngola ba passer par bazali. Donc commerce bien technique eza bongo. Vous avez dit que 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 vous avez confirmé que vous avez dit parce que vous avez dit que vous avez dit mais ça va, tout marche en développement que les autres kindle. Nande boté kaka bo fonctionnement ndeni. Est-ce que boté kaka chaque jour tu es à la périodique par rapport à Batan ton ndeni? Bon côté quand il commerce dans Congo et comme tantôt plutôt quand le bureau un peu régulièrement tout ça régulièrement mais justement à niveau mais ça quand on le besoin périodique les gens nous ça quand c'est journée na yo en tout cas voilà ça va ce que jour peine zamba sungine pété comme si quand pas périodique commerce c'est ça technique donc il a tantôt plutôt mais ça va. Na plus de 30 ans au Sali, au Bimisi, maître Moussoussou, au participer dans l'encadrement de jeunesse. Est-ce que ici au Zoa soutien Morobo, il y a l'État, il y a député, il y a ONG Moko? Ah, dans le Congo, on a des passe. Sur le terrain, il y a un intérêt privé dans le Bango. Il n'y a pas la biso, il y a un Moko Bunda, dans le Motoki, il y a un soutien, il y a un Pakala. Non, noté, ça m'a passe. Message nini okoki ko lancer d'abord na ba konzamboka et après na ba jeune oyo bazana eloko osala te o ba koki pe koya oyekola musala panao. Témoigner elo na senga parce que lelo Congo zo vivra na musala maboko. Lelo ko tango za diplômé za licencié ko za nani mais to finir par métier parce que métier c'est très important ba jeune. O ba sala kuna la kishasa wa ngana ba senga na bango musala ko sande yango parce que za la kuna mais musala yango biso la première so ko beta porte pa ngai kilomètre na ko musala na za quand même le prêt ko yamba to na lo côté na ko yamba wa musala pour le beta fierté yo na libota na mo sala bar na yo so ka tu yamba ko mutu ndio so na dale neya to buna male male petit lo bima mutu lobi ko pela témoignage na ko na par rapport ya musala ko former yo wala dina ko senga na ngona parce que gouvernement lelo na ko bagelo na ko so ka mutu so ko pagala ko soutenir biso to ko ça ba demande belé mais to lo ba pe na chaîne belé les cas to mona effort mo to ba député mo permet to na ota kombote tu vas aller camper à la campagne, il biso pe toza 0 mètre ba kaukao mais ba bikeno milieu o ezali afila ba temsala maboko c'est to sugata ma batuana ta sala ma
À côté de diffuser un groupe électrogène, ils ont bien, mais pas la bango, ils ont passé à l'équipe, maman qui a coulé dans bongo, qui a pas ça de ma bogo. Donc, tu as la négociation, il faut personne sur la marque la biso. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Ah, papa moja. Ni wana za kulumba yeye. Oya petwana nde folongo lango. Mbote patron. Awa tokuti yo na atelier d'abord kombono nani? Kombo na ngai Jansi Mota. Ndeko Jansi Mota awa na atelier musala nini bosalaka? Awa atelier munene awa to aba garnisseur ba ajuster donc musala na biso to garnir ba kiti to souder na ba kiti ba ajuster ba ali ba garnisseur pe bazali. Ndenge tomoni kiti boye po ekoma boye ba étape bandaka ndenge nini po bokoma ti bokomisa ngo kiti boye. Eza musa makasi to banda nanu ena ba ajuster to bando laksa yo to banda awa salara encadrement. Kiti banda to sali encadrement ba ajuster ba sali après biso ba garnisseur après to garni to latisi après to tche na vente client ya sombi. Ba biloko nini oyo bozaka nango besoin pour que ebo réaliser œuvre. Awa biloko to nango besoin mingi ezali de 1 to banda nanu na ba cho o to sombaka. To bandi na ba cho avant ko soudan ngo sengaka monteur faux courant mikolo pe to na difficulté courant donc mingi eloko déranger biso courant ba souder so ba souder telemi boye après biso ba ajuster to e mabaye sombami mousse colle c'était to lati sindo moni telemi boye. Par rapport ya biloko nyonso nde bosombaka na marché par nandenge bobande kosomba liboso, est-ce que différence ezali ba difficulté za na niveau nanu ya kosomba? To ana difficulté makasi ya makasi po dollar ezomata donc to somba biloko mona o kando mona musala ya mukeo ekuta biso cher makasi donc dépense za a soto beteli ondima te donc difficulté zali dollar emati to somba biloko na dollar omona libende au dollar to somba libaya dollar cuir au dollar donc to ana donc difficulté za makasi biloko tout eza cher eza ya mata donc babongisela biso pena eloko wana. En tant que jeune au pogno sa musala oyo message nini okoko lancer na ba jeune loro la yo oyo ba mipesi na bakuluna na ba anti valeur alors que bazan makasi ba grossa appel loro la yo? Message na sepeli na question tuninga message ali moko na ropesa ba jeune o bo sambrie na kuluna lobi na bango écoutez bango trop cher neti ba biso to sala musalo to aba yuma te to aba responsable to sala ngopo avenir yango avenir yango yo mi pesi na kuluna lobi na yo o subir conséquences l'air ya musala o eza nango pasi mais so mi pesi nango quelque temps o eba valeur ya musala ndezalaka difficulté zali ba difficulté ya makasi ba patron bozwa mbongo tali bango baki orene na babasi na bango bapia biso ba mbongo ya mike
mais lokola ya musala toponi tosala ngo kota na mutu à la longue mpe na koma maître na gérer makambo. Neti pona kota awa se mutalinga ya komi komisa na atelier ba conditions za ranini. Conditions zali que ce gaza travailleur a na responsable na ye. Responsable na ye akutani na maître po atelier munene maître azali. O biso nyonso toza to ba travailleur. Ba maître bazali OK aye akutana na maître a sololi na ye. Maître ndo proposer ndenge makambo esenga oyo opesa nde boso na maître biso to ba élève wana mamba ya ye na maître. Merci beaucoup ndeko. Ouais, na sepeli patron. Ouais. Mbote ndeko. Mbote baba. Ndeko kombo nani? Kombo Mathieu. Ndeko Mathieu awa na télé yo sala musala nini? Ngai ngala maître Gister. Na maître Gister wa télé na biso maison junior. Dans la maison junior. Mutalasa biso musala na ministre na Belgique na pota kenda poto. Et muta forma biso to tika na télé, atira biso be maître pe. Ya mke to bundana. Tomonio aux jeunes mais au commis maître au mi pesi na musala. Combien de temps depuis au bandi musala? Oh ça fait 5 ans déjà bandi musala déjà. Depuis na bando atanga mo mke na yo kola malembe ti ba mettre ba former ngati pe na komi pe boye. Na 5 ans au sali na musala ba difficulté nini okutani nango? Ah. Ba difficulté na ka ko sala kaka. Mo mke na sala kaka. Mo erreur pesa la pe ba korjara mo mke kaka. Difficulté pe na makasi za na openda te. Est-ce que nandenge bosala musala oyo bosali kiti oteki bozo quand même mbongo oyo ezo répondre na ba besoin na bino na ba famille na bino? Ouais, tozo mo mke sala biso pe bien mais pas zui papa ba zui mo mke ba leki pe ba zui ndezalara se retrouver pena ba jeune bosa mabebo ya musala yango to sala bo mona obino mo oto sala neti par exemple soki bosali kiti boteki bokabola ndenge nini po mutu na mutu azwa part na ye oya bloka mettre ye to apesi biso musala to sala tebine to kabola ye moi bien mutakabola biso ya lwa compagnie to sala wa ye moi bien mke apesa biso to kabola ye moi bine a gérer biso po to apena mokonzi pa za ala télé ye moi pas bine akabola biso mke to zwa. Alors message ko lancer na ba master ba ninga nyonso oyo ba lingi musala te ba mipesi na bango na kuluna. Bazora courage biso pe to zwa pe courage wa conseil wa ndo pesa biso to yakia. Ona makasi ala makoki kuluna ela ona ni el futi morte. So mono sa musala ngweza. Wana maison junior eza. Maison junior ezwami wapi pona bato ba olinga baya. Pesa adresse pour baya comme commissaire. Ils ont mis l'avenue Victoire Limon 67, commune à Kalam, quartier Kauka. En face de la galerie Fra. Ce baya na ba kuta na mettre chitombo azana ya mbaba on. Alors les bossos sont à garnisser à mituka. Mais avant de banda déjà au sala to banda garnissage na biso na babibende lelo po lelo to boya ki baba na kati ba moyen de transport ko fana na baba ko ya tito na idée ya bando créer ne bende mais to na garnissage na mituka tango année ya mbula kala tanga ba sera pauvre président Mobutu ti to renouvelation to fabriquer ba kiti to commencer na marché transport ya ngozo faciliter bato ba esprit de vie nenge comme bani baba susute comme mabende. Quand il organise qui ata na plafond voiture au tapis à car organiser de 34 aka nous sommes des garnisseurs médecin na biso ngo to sala ka pour faciliter mituka na kati mboka za na propriété à cela yango. Combien de temps déjà depuis au bandi musala? Bonga me bina uti depuis na régime Mobutu tango wana déjà donaza antiquité naza wa maître awa. Donc so na fa na locomotivité donc to za na retard musala pour na organiser misala bili. Donc naza ba mbula moi belé vela. Le peto bimisi bana na sozo mona awa bamsuba uti ba village ba eloko ye bezala kitelelo ba kopé ba responsable belève ba bimi ba quelque part déjà tango bandai ko salango kala na tanga Mobutu na lelo ndenge komi boye nini changer bon faciliter la différence pour le moment le komi kaka souvent bénéfice ça sous mingité puisque ba matériel est comme trop cher
yanga to le la facilité à vie économie et années moi malam pour bénéfice comme que mais sobe ofana na ndako asitoluka ba charge on leur bogo le loban olesa ba ona kisenga na kosenga passe apenza mbazara te l'état tafanda ko sakanya simba ekende tike kuna alors faut muto sala kaka moi mukia la passage c'est la longueur du temps. Message nini okoki lancer na ba jeune oyo ti lelo nanu baza na musala osala te ba mipesi na bakuluna na banti valeur. Bon de temps en temps en tout cas bimsusu pe bazoleka makolo komia ogunza malikola bimela mela mais tozolemba te zo petit ozole exceller a jezo kende yako le kola moi musala no garnissage moi lobi ozala mutu po vi ozoke tozo mwande camion ozoleka na bango bazoketika bana selemba po nini balingi conseil te do souci ka ya moi tozo sala mais mutuka ayoka kaka malembe waza mutu ayoka musu azoka na maloba te peut-être centre d'éducation te ozongise mutu po tanga obima soki pas comme passer so beta mune l'église so ayeko la métier ye kaka po azala motema omikitisa ayeko la garnissage ne asi victoire biso na katsa kauka soma mutu kezate tozongisa ondenge mundela salela gikar parler du peuple biso to bongso 3500 chasses biso to garni parler du peuple depuis ba chinois sala biso to définir to renouveler ngo ba gelem tout to bongisi nyonso oyo lingaka tout esali garnissage to tamboli partout na garnissage jusqu'à présent ba jipela super soda et yaka to sala ba cortège à Sima à Bercy nyonso biso fabriquer mabende ah titre là titre yo mona ba soda ba pesa ni pe mi Congo nyonso ka de bende sala makaka na maison si victoire 67 à Kauka